tozali na province ya Kasai Central awa nde université ya ville oyo esika bakonzi batu ebele ya ndenge na ndenge oyo babima awa na mweka batanga batima administratif yango oyo ndengo moni boye baluwaka yango na lupango ya batu au recteur au secrétaire général académique bango nyonso bazalaka awa salle de professeur ezapeka mopanzi oyo. Kasai Central awa nde université ya ville oyo esika bakonzi batu ebele ya ndenge na ndenge oyo babima awa na mweka batanga batima administratif yango oyo ndengo moni boye baluwaka yango na lupango ya batu au recteur au secrétaire général académique bango nyonso bazalaka awa salle de professeur ezapeka mopanzi oyo tobimi tokende totala baauditoire mais baauditoire eza na lupango mosusu po baluwaka maintenant tokota na kata baauditoire réalité awa ezalaki ya pasi mpe mawa professeur ye wana azodispense cours baétudia bavandi na baba mosusu na bapipitre ndenge kaka bozali komona metala niveau auditoire yango mopanzi mosusu boye bazwa etoko bakanga pembeni po basala ngo mpe onire eza inachevé mutu alala kaka na butu eyebani te po etoko wana elakisi deja ke awa onire mutu moko abukanaka awa na kati ya couleur ya baauditoire toretrouve baba mosusu donc soki baauditoire etondi baétudia bayaka kozwa cours awa na baauditoire kasi ntango tolekanaki na toilette oyo baprofesseur na baétudia basalelaka sangwa mawa talaka rido wana ndenge omoni ezolakisa deja degré ya salite oyo eza na kati ya kokamo awa ezali ke université eza ya l'État malgré baauditoire oyo baluwaka eza na bandako ya batu babetisi mo bafutaka te nde eza bokutu baza menase babengana bango awa mais baétudia mosusu bayaki awa baprofesseur mpe onire bagreve pour eza te zwa siko makolo awa lipapa nde lipapa soko olati chaussure seke yo oza mwana bonne vie ndeti ndeko oyo malgré chaussure yango etali nzambe mais ye nde étudiant oyo avivaka bien koto oyo. Université officielle du Kasai ya Mweka, comment batu bazotanga, il n'y a pas de banc, ba plafond exaté, il n'y a pas d'infrastructure. Donc il faut qu'on se mobilise pour changer les conditions d'études. Et puis, professeur, corps enseignant, bazo foot à maté, mais pourtant c'est l'université officielle de Mweka. En tout cas, je lance un appel au ministre de l'enseignement supérieur. On espère vraiment qu'il va trouver une solution à ce problème. Comment na l'établissement ya université officielle ya Mweka boye epesi pasi ndenge baétudiant bazali kotanga ndenge baza kozwa cours ba futur cadre ya République démocratique du Congo awa na ville ya Mweka mais tala ndenge bazotanga tala ndenge bazozwa cours yango ministre ya ici azwaka pe temps ya kovisite ba université mosusu ezalaka à l'intérieur poka ya université officielle de Mweka ekamusi biso université ya nulle part ailleurs kaka na Congo ya la ranini keyo tozali na province ya Kasai Central awa nde université ya ville oyo esika bakonzi batu ebele ya ndenge na ndenge oyo babima awa na Mweka batanga batima administratif yango oyo ndengo moni boye baluwaka yango na lupango ya batu
au recteur, au secrétaire général académique, bango nyonso bazalaka awa salle de professeur ezapeka mopati